Ministre provincial ya transport et mobilité urbaine excellence Bob Amiso Azalaki accompagné Lobieleki na chef de division ad intérim ya division urbaine ya transport voie de communication et des enclavements ya ville province ya Kinshasa Mwana Mboka Gérard Lokota Mboyo, autrement dit Papa Solution et Sikawapi bakitaki na poste frontalier ya Mongata tozali bongo na commune ya Maluku. Badeta na commentaire. En mission d'inspection na poste frontalier ya Mongata na commune ya Maluku, Lobieleki ministre provincial ya transport et mobilité urbaine ya ville province ya Kinshasa excellence Bob Amiso Yoka Lumbila accompagné na chef de division ad intérim ya division urbaine ya transport voie de communication et des enclavements ya ville province ya Kinshasa Mwana Mboka Gérard Lokota Mboyo, communément appelé Papa Solution, bazala qui descend sur terrain et Sika Wapi Bayamba Maki Kitoko avec un pacte P idéologie. En homme de terrain de deux personnalités, effectué qui descente Oyo na cadre ya tournée d'inspection na axe Oyo stratégique reliant province ya Kinshasa et Oyo ya Kwilu ex Bandundu. Lors ya mission Oyo basangisaki, ba notable, ba chef de bureau, ba chef d'antenne, ba responsable elongo pe ba brigadier na makambo oyo etali transport et Sika Wapi bazwa kiton ya koyoka bango na ba différents problèmes oyo ezali kutungisa secteur na bango. Yondo zali numéro 1 ya nani ya transport. Ma confusion za muke na ba transport o bazali awa na oyo bazala bita. D'ailleurs awa na butu bato na bis bato na ngaya nani meka babisinga ke ezana sel bato transport ba isona ba yake na butu oyo na première place botie ba pine kuna na ibande confusion za nini biso to yeba ki poste officiel na nzela o ezana ba service ya nani ya sécurité ezala ba nous ba taxes awa na Mongata. Mais à notre grande surprise to comme on a batie bafungoli poste na Nabita. Est-ce que place à soda bazali. Batu à transport ba profiter côté nzemi to landé. Donc batu o bazawana bazo profiter ko utiliser ba soda o bazali wana pana côté nzemi. Seconde bimisa ki makelele. Bimisa ki makelele surtout dans ton banan la quarantaine. Oya pe meya to yebiche bazana ba chef na bango chef de division ba tena ka batu mais batini na biso batu oyo ba qualifié. Batine la biso bato bata qualifié puis ba document officiel pour toujours la ba document zo ya par-ci par-là. Il y a pas une semaine des autres déjà qui na quarantaine batini cordon adjoint qui kuna makelele awa toza na zone rouge difficulté na zana mokuna maison communale oyo wapi tozoko kokosala musala te mukonzi problème etali ibora ezana marché moko par semaine et ya kambala moko tosala ka mission okomeli biso de 7h30 à 16h45. Mais on peut remarquer ce qui va déjà balongo na balabala, bâtir transport il y a 8 000 francs, 10 000 francs congolais. Pour ne pas souffrir la population. Il s'est à rappeler l'objectif de la mission Oyezalaki pour évaluer l'état actuel de l'infrastructure et transport, et s'enquérir dans les conditions de travail et les services étatiques. Sensibiliser parce que le secteur à transport est un secteur clé. Par rapport à la payage, par rapport à la ministre, c'est ça la marche. Il était important pour moi en tant que ministre des Transports provincial à accompagner la chef de division, la chef de bureau aussi, ainsi que mon équipe ici. On regarde un peu comment ça se passe. Il y a un cabinet, ce problème, mon coeur suggestion, mon coeur comme ça. Soucieux pour améliorer les conditions de travail ya bajan affectés na transport, Ndenge Elingi, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de division ad intérim ya division urbaine ya transport, voie de communication et des enclavements ya ville province ya Kinshasa, Mwana Mboka Gérard Lokota Mboyo
oyo Papa Solution apesaki ba promesse d'or. Tala Nanzela ba responsable oyo a placé na domaine ya transport gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Pumba Lupaki azali kotalisa volonté na ye pona kopesa ville province ya Kinshasa image mosusu image ya sika Kinshasa ezoboma yeke yo aussi numéro nanga chef coutumier aussi numéro nanga soki problème ya liboyebi toyebisi ateza na domaine ya transport même na domaine ya sécurité ya mosala na biso pour informer gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville a tenir vraiment que ça est bon.